sepeli mingi tomoni yo donc namoni bato ya Europe na nzela na yo namoni santé donc ezolakisa pene donc bayambaki yo mobimba na apesi bato nyonso mbote oyo bayambelaki ngai yo kuna vraiment papa Guy abala mbote na yo ekomi voilà ndengaki abanda kokota bana mandaku koyiba tout ça kola bengaki ye mwana nzambe soko telema vraiment kokota na distraction te ata ko mpepeye il faut toujours telema mais surtout bato babiki na monde molili oyo bake ko mona ba secret ya diable te bazoya ko bima ko dévoiler yango satana soka moni ke yozo ko lobya ba secret na ye ko lala pongite parce que lobby akoki ko lala mwa pongia muke a profiter na se ya distraction wana ndenge mo makambo ya mwana na biso leki na biso Aaron et salama qui vraiment na bande comme ça babi que pasteur Timothée pem tazo tchabana na danger tango ako l'examen la délivrance et singela zo temps ko enseigner ko former ko baby Michael le sako mbote bonjour shalom oui shalom Chama Tiffany maman Chama non maman Tiffany yo ya kana babilo non frère baby nga ko biso maman Chama maman Tiffany est-ce que vous avez la talanga ouais normal Nata normal. Obozola na ngai. Namono ina décision hein. Ozoti katanga la tuna mutuna te. Donc oyo bongisa kika yango wana ndeka oloba na papa lelo ngala oloba oyo. Baby tika ngata tuna mama komi balo beta tata poto kendit. Biso bana nzambe ifoto longolango ezali biso bana nzambe to za d'abord lokola bana oto yokola. Ifoto longana loko ba bengi esprit ya mbongo. Maman nazaki maman moko azaki déjà missionnaire. Moi na nzambe zo la nanga ko kasate muto oti poto za ange oti likola lola. Muto oti poto za muto afena mabele OAC. Et moi tellement bondeni. Tellement de l'église va soupçonner de maki maman moko oti poto azo fana na pasteur ba peut-être maman moko ka yeyo. Et maman tant que to mo tambo ni Tiffany. To mami ozonga na to ozonga dans l'église, il faut maman pasteur babima, maman qui na ndako parce que non la na l'église te. Azu pour papa mouchoir chasse ne motika azu mbongo atina kati azu apesa ndo apesa na simo na boko mesa na simo aliboko tant baki na timatika na compter bo mbongo mon papa na ngalubaka mayebo o mona musika mona batina mapeka ori ma papa pata mayebo na eza ngai eza mayebo na ote parce que so bakito na mapeka o mona mayebo na te ça ba sirène non bon clairement bani mbali ba sirène ban allemand ban mbali ba sirène ye mo européen azalaki mo mwasi bande ko bande ko bala tablement pembe so ba retour wana to esene na ndako et c'est que non tanga ni témoignage na ki ndoki azalaki na ngoko miso ba pesa que ça nini aya na kisasa aboma ngai aboma mama na nga aboma Rachel pe aboma papa mama tanga na Emma et on sala ba fan yo ko na butu na tanga ba kombo te ndeko zo na ngai aux la permanence, aux c'est à merveille, c'est un ami, c'est un ami. Faites attention, le comme il est comme il a été. Tant on a aussi beaucoup d'années, et très attention comme il a binoté. Directement à focaliser l'esprit aux aïna cette église. Tout ça va vivre na boutou, na maman wana. Tout ça va vivre, tout aucun ne soit la carte yanda où il y a pasté. Tant on va dire quoi, tu comme justement quand. C'est frère bébé là. Pardon. Zoakimi. Zoa vraiment ba benga kimia somba yango ataso ezate na micho defa zoa yango de deux frère bebio de jot kemisana mabe tango lo bake bozwa ki avion bino nyos boke mission ndaka pasteur olingolo bake permanence eza ko beba et que pasteur asala musala kitoko te bino so bozala miko na misala mabe to continue tatatika no to ko to enterrir quand nous devons enterrir bon dans le Seigneur on a peut-être na bouton avion mo bocha azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien atako babakolaki mafuta na
grand plaisir que nous vous disons shalom et bienvenue chez vous, ici dans les Nazaréens, une chaîne qui vous édifie, une chaîne qui vous bénit de la part du Seigneur bien sûr, avec votre servante Maman Tiffany, la princesse de l'Éternel. On est ensemble, il n'y a pas de souci, Christ reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis dans la joie parce que je reçois pour vous un invité qui est pour moi spécial. Il s'agit bel et bien de pasteur Timotheus et son fils Michael, le frère Mike, autrefois Baby, excusez-moi pour ma voix, Boyebi Kak, Mahombi, né Mahombi, donc Tozobi Malakati, ma bonne délia ma casse, mais le quoi Moussa les Obenda Bisso, il n'y a pas de choix, donc il n'y a pas de choix, comme Abakouk toujours à mon poste. M'ava de dire bonjour à mes invités qui sont déjà sur ces plateaux. Laissez-moi dire merci à Gaëtan qui est derrière la caméra et je m'en vais déjà demander à Gédéon de nous balancer un élément pour la gloire de notre roi. Aussi pour le plaisir de Papa Guy Labala, aussi Tiffany Labala depuis l'Afrique du Sud, Maman Laurienne Labala, moi na motema ya maman naye. Merci beaucoup à ma soeur chérie Nikab depuis les Issa. Maman Betty Kokele, à maman chérie, je t'aime beaucoup. Pourquoi pas maman Mariam depuis Chalon sous-sol, la France. Bato Bayamba Kinga Nyonso, Kapi, Kapilos, Kapinga, Adonix, ma fille, je t'aime beaucoup. Et je pense à toi, que Dieu te bénisse. Bato Nyonso Bayamba Kingaï. Là, je vois aussi maman Isabelle depuis la France. Il y a venu, pourquoi pas, Bozé Belé, papa Kiss. Nabi Kosilikane na yeto monanité. Mento ya lisusu. Et silité. Ce qu'on a fongami, a fongoli, disons, Mouta Okanga, Azate. Régie, à vous. Allez, Nazokatela nzambe le sako na sesiko. Nazokatela le sako siko kuna. Nalingi na katela nzambe le sako. Le sako awa. On y va. Allez, katela. Allez, s'il vous plaît, Olingi Lipal, Olingi Kopot, Olingi Mosala, Bonanini. Merci de retour sur ce plateau et salut plaisir na balandinho sur les Nazaréens. Au départ, je disais je suis avec pasteur Timothée à qui je dis bonjour papa Timothée. Oui, bonjour maman Shalom, kola pa molayo. Volume mukia papa. Kola pa molayo to sepel mingi to monio. Donc na moni batu Europe na nzela na yo. Na moni santé. Donc les autres s'appellent donc bayamba ki mobimba na pesi batu nyonso mbote o bayambela ki ngayo kuna bana nzambe nyonso nzama pambola bino na moni bino na nzela mama Tiffany
et puis aussi maman prophétesse Myriam na France et na monio les sous maman na nzela ya maman Tiffany kekolo apambola yo donc na mo pena ba charger yo bo moto na bango na bonzambe na bango na kipoto na bango ne pas. Voilà, merci batuna ki ope mingi hein papa. Vraiment na yebi ke batuna ki nzambe a salaki ke bamona ngape na nzela na bamona ngai bamona yo pardon bamona nga na nzela na yo. Voilà. Donc ta bamona ki déjà bamona nga ba yebi déjà bazwe ba nouvelle nyonso vraiment et le lo surtout mona na bango na nzela bilili kola pambola bango. Silence makasi depuis tokuta na 2022. Bon, silence makasi ezali likambo ya temps parce que temps vraiment ezaki na dena musala ya campagne donc ezaki photo focaliser to si campagne mikumbe ezali so ebele mais nzambe asungi que cette année eza année ya musala, chaque chose a son temps. Donc année o eza année ya musala, année mobati aussi la do ba mona biso ka toujours na bilil ba mona biso na prière ba mona biso ba façon nyonso o nzamba ko permettre vraiment to lingi ba ndeko mingi to pesa ba mbote ndeka na pesa mbote ndina yambio na mipe bango na nzela na yo papa ki pabaki na bisaki oya abiso papa Timothée lobela mbote na parnanga vraiment papa gi abala mbote na yo ekomi na ezwa ba nouvelle abino à tout le temps na nzela mama Tiffany vraiment que kolo apambola bino na libota mobimba to lingi bino mingi na bandeko nyonso baza na nsima no to lingi bango mingi na kombo na Yesu. Mes condoléances avant tokende libanda ya mboka tozaki vraiment na sango ya matanga ya makasi na le Nazarene akoki oloba pamba te mwana na biso ndeko na biso moko le frère Aaron habité sur na bilili bakokola kisa abanda ko témoigner aza mwana ya papa Timothée azaka mwa munene budi mwa munene tazaka munene bazaki misato o ba témoigner ki bato sukawa ezaki frère Bébé abandaki toye na sœur merveille nsima ya ki oya na sima ya frère ya sœur merveille frère Aaron a munene boy a témoigner ki azaki kuluna kuluna voilà bon baka voilà ndengaki abanda ko kota bana bandaku ko yiba tout ça ko la bengaki ye atika kibiso papa moi lilo vraiment liloba pona ko laksa ke tozaki touché na mwana oboyebi ndeko oboyebi leki na bino mwana na bino dans les seigneurs vraiment yepe mutu azali père naluba père spirituel oya teyaki Élysée oya ron oya nani Élysée oya imba banzembo ya ba maumbi azoimba ba nini ba banzembo oyo ezobe binisa batu soki tata onda ba komisa nzambe bongo donc Élysée yemtate yakie yemdagna ote Élysée ayina epa ngai na encadrer bon lokola bana ba mibale bon aote ko bungisa molimo donc ezaki mort subite soki nzamba lingi na réalité ya ba makambo oyo ba beba ko témoigner tout ça ezaka moko ya ba chemin donc pona relaxa ke mwana nzambe soko telema vraiment kokota na distraction te ata ko mpepeye il faut toujours mais surtout bato babiki na monde ya molili oyo bake ko mona ba secret ya diable te bazoya ko bima ko dévoiler yango satana soka moni ke yozo ko lobya ba secret na ye ko lala pongite parce que lobby akoki okoki ko lala mwa pongia muke a profiter na se ya distraction wana ndenge mo makambo ya mwana na biso leki na biso Aaron et salamaki vraiment ezaki passe mingi nazwaki ata temps ya koya koleka na Nazareth malgré que na bengaki mama Tiffany na yebisaki ke tozu problème ya mort subite ya Aaron vraiment nazobunda mais nazwaki ata tenter po ebembango esami mbangu pe ekundami mbangu donc nazwaki ata tenter donc le lokaka presque na tango pe tozo kundeto sisi eleki tenter mama Tiffany aye ko voyager moi na lekana souhaiter bino mes condoléances oui azaya bango parce que lorsque mutabimi déjà en accord de Christ a passé message on est obligé à koleka mais nazwaki ata tenter na sengi pardon bolimbisi mingi na bandeko na ndenge kambamaki ndenge kindaki ngape nazalaki vraiment dérangé na niveau que famille au monde famille à Christ mama Tiffany
nzoka nde ezalaka boye. Donc soki moto akomi na Kristo eza lokola baefface identité na ye na libota. Donc tous les charges ezalaki na maboko na nga kende zonga boye sala boye ti na suka tokendaki kokunda mwana to ndeko Aaron tokundaki ye tokozongela histoire yango après ma moko ya baréalité banobima na kati ya message oyo mwana bebi akopesa to frère Michael akopesa biso na kozongela ngo lisusu na kati ya makambo wana mpona kolakisa ke soki obimi tala réalité tomoni Maiko azalaki mpenza azo avance makasi na mama Nzambe azokende mais na nzela ka ya mutu na nzela ya mutu diable asaleli akwesi bomoi na ye et même Nzambe azalaki na ye longo na tobai totikele temps na émission toleka tobai totika temps azonga na ye. Pourquoi? Parce que toyebaki ba réalité ne ekendaka na losambo na bino na losambo na biso tomona ke Maiko azonga bato bakota ba prière na mona mama moko bina kota ata jeune na 3 jours pona lela pona bomo ya ye penda ibisanga na kolela pona Mike. Oui tomona ba prière tomona bato bakota ba senga ba réclama bomoi ya Maiko lelo Maiko azonga na nzela ti na moment Nzambe asengaki kende kozwaye na ke récupérer lelo frère Maiko azanga kati na biso ndenge moko peka kekwelaki frère Maiko ndenge pe kwelaki frère Aaron. Mais dans d'autres sens on n'a pas tout un temps pour réfléchir en côté donc donc bazoboto la moto donc on a temps pour réfléchir te ya on même bana Nzambe sikozali ko sala ba jeter que yo mutu ndimela Yesu o mekaka lokolo zo meka lokolo tikana mekana lokola ba mekaka mungwa bonzambe ya bongo ko mekate parce que peut-être chance au Maiko azui akozonga yo ozwangote tala lokola diable ayibaki ke Aaron et lokola Maiko azongaki Aaron totikele tenté. Donc dès que quand des autres là donc tant qu'on réfléchir exacté na bande comme ça bi que pasteur Timothée pem tazo tchabana na danger tango ko l'examen la délivrance et singela zo tant ko enseigner ko former mais tango ko l'exa bango ko pesa bango ba charge l'église et ko exposer bango babi yango ne makama wana lolenge lokola bongo fallait ko tika bango ko checker bango vraiment la coulisse yango ne ko sala ke bana bakoya na mitambo. Bon ezali bazape na moi raison ya koloba mais na koloba eloko moko bayekoli o bayekolaki na Bible et pas kolo Yesu basaki 3 ans seulement pour Paul nani Pierre abimantoma basaki 3 ans Aaron makolo nanga aumeli ayeko témoigner bébé a témoignaki je pense que na une année après délivrance nae ayebandi ko témoigner mais nani frère Aaron a témoigné na après 8 ans ya bonzambe na makolo nanga a témoigné après 8 ans a témoigné après 8 ans donc azaki soumwana te donc a témoigné na sima ya Maiko a témoigné na sima Maiko après 8 ans ya bonzambe mais Maiko a témoigné après une année à bonzambe donc le lo Maiko azoko sa 4 ans na bonzambe donc muto ça déjà une année na bonzambe et je pense pas que ça sous moi na moké parce que ba yekoli to benga bantoma basalaki na Yesu 3 ans seulement batikali ba portrait petondimi bango bantoma ça dit que ezandenge mutazu série ya bonzambe nae donc il faut batu o bazoni mila Yesu biso bando te ya nasali 3 mois na bonzambe na bando manaya ba wenze na bando te ya na ba wenze et puis banda mukolo na yamba Yesu ti lelo vina ngezonga simate donc nazokola na Yesu wana nazo prêcher na Yesu wana ata mwana tanga botamaka tout le monde a mwana muki abotami na 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois étape na izo changer pe na 6 mois 7 mois mwana mutanu boka lokolo so ba ba 8 mois na ata moto ba 8 mois na umeli ça dit na bonzambe pe les mêmes so mutoyer il faut croissance na une année déjà il faut tout le monde que muto ba komi ko bengi ba non ça c'est un gagneur d'âme toi ndi mona non c'était un don spirituel ah toi ndi mona non azana don ya parole abani ko exhorter c'est ça croissance spirituelle. Merci beaucoup pasteur Timothée Tikatolo Belanon de ko baby Michael Losako Mbote bonjour shalom. Oui shalom Chama Tiffany. Maman Chama. Non maman Tiffany. Yo ya kana Babylone non frère baby. Na ko bisi maman Chama. Maman Tiffany. Est-ce que vous avez des éléments talanga? Ouais normal. Nata normal. Nyo c'est en place. Nyo c'est en place. Yo no me mangana ko buskilinga mwami. Donc shalom baby. Vous allez vous baku ya kolanda biso. Ils allaient toujours votre frère Michael, autrement appelé Baby. Et alors on a zongi les sous pour na ko mika ko éclaircir bandeko na événement oyo
et comme la kingai na si moi papa mais kempe côté mon introduction ya makambo to ko lobela lelo na pesi bande ko tout bazola na biso mboti na komona yesu na pesi mati mani mboti na komona yesu bon retour au pays. Merci donc bande ko bozola na ngai na mono ina décision hein ozoti katangala tuna mutuna te donc oyo bongisa kika yango wana ndeka oloba na papa lelo ngala oloba oyo baby tika ngata tuna mama komi balo beta tata poto kendeti Mati Vanessa ngo bien mon bilo papa lobi a touché point moro na kati ya mutema et ça la passe tout le temps a touché point ya pharaon et ça passe en tout cas bandoko bozola na ngai botunaki ba question pourquoi frère Maiko amona te pourquoi frère Maiko pas Mati Vanessa te pourquoi papa Timothée azoloba te parce que Maiko jusqu'à présent zone dans l'église ya solo ou bien azapa na bango na zone qui une église là c'est une église na c'est une tante hôtel mais souci boza bana nzambe pour na olobo parce que na sali mabe mingi na moi temps oyo ekomela ngai na ko expliquer tango alors on a correcté directement le bosso na bino pour na ko yebisa mi makam il a fait d'abord on a repentir envers Nzambe ni si on attend na ko ba prière lorsque on a remis prêt ni laisser papa comme d'habitude papa tout autre Mati Fani na la besoin na lobela bana Nzambe ni papa sans problème a été bonga malobi to koya en tout cas le rose na ngai na cas de délivrance et ça eloko oyo balobaka bo Nzambe za bazoka to nyati yango kangamiyo et bon Nzambe ba yokolaka yango et bon Nzambe so aussi grâce il faut qu'on mette un peu ko battre yango so que aussi délivrance il faut qu'on mette un peu ko battre la délivrance makambo ko melinga na si bande ko bele bolanda ngai peut-être bolika ma délivrance peut-être ndeko na ngai sœur na ngai merveille azola na ngai peut-être pas la délivrance na ko permettre que non lobby et comme la bande ko mususu ce qui le longa ina telemi boye na zoloba ezali Nzambe na senin aboki na kendi mais so tele les cas auto so de moi temps o ngana beba ki na pengwa ki boso bana Nzambe directement pharaon a ku falwa mo brisque et tonaki biso akufini ngeni mais yo ndoko zola na ngai ozwa délivrance peut-être baba ki fana na l'église ou beko fana na l'église bon kota maboneli ou beko kota maboneli yeba ke eza ba réalité mususu fonga maka ya ebele on est à premier point deuxième point nga ya mona kota na kati ya maluba na ngai eza na loko moko biso bana Nzambe il faut to longolango ezali biso bana Nzambe to za ba d'abord lokola bana oto yokola il faut to longana loko ba bengi esprit ambongo parce que na kati esprit ambongo cupidité ou bien na kati esprit ya kolula nde salinga lelo frère Maiko na zonga susu lelo na kolobela bino na sengi Nzambe na pardon Nzambe pesa nga priorité ya ko loba likam onena loba pero bina matongo ko makuna senga église mobimba pardon donc si ba mama o bolanda ngai ba mama o bokotela nga mabondeli ba mama o boluke ba mama made en tout cas bolimbisa ngai mama nazali mwana na ngulu ya Nzambe nde naza suna bon moy na ngulu ba prière na soutien nde na telemi susu lelo et alors le nazali déterminé ya ko expliquer binongo à long et à large ndenge nini komela ki ngai pe eloko nini seleki non ngai frère Michael na pengwa donc yango nde lelo na kolobela. Merci tozaki na yo mbala we utaki koleka olobaki na ngai lisolo ya mama moko utaki poto ye mutaki Kinshasa na invité se papa bosani yango tosalaki en butu kutu na pongi na nimba meto ko sala ka pona bolingo ya Nzambe voilà to na banjete osukaki bisika mama wana na invité ya memela kiyo ba biloko bokendaki na déjà alongola ki na présence ya Nzambe koba topesi au micro et là on remet un peu aux hommes muke maman nazaki maman moko azaki déjà missionnaire moi na Nzambe ozola nanga ko kasete muto ti poto za ange oti likola lola muto ti poto za muto fena mabele oyase donc maman na yaki na sima papa Timothée yaki pa na ngata papa Timothée mais tant yaki memelanga ba biloko hôpital parce que là na témoignage na mungango yaki na hôpital no zaki uta papa fena uta papa na église papa organisaki journée mubimba 40 jours zaki ya jeûne avec mutu moko otikala obimba te bino nyonso na kati ya jeûne or jeune ngo tokotaki papa lobi na ebité eloko nini Nzambe abinanga kino bana to bazala na kati ya jeune or Nzambe déjà be kino na moment où tozalaki na moment mabe ezalaki déjà na kati ya église to yokaki na biso te to fandi mama na ngosu prière dimanche prière ta na sima fane na sima awotela kalanga aswata ngalongolo swata ngalongolo ba mama otela ngabondeni tellement de l'église va soupçonner de maki maman moko ti poto azofana na pasteur ba peut-être maman moko ka yeyo mais façon na moni nga zabo so tele moni maman ti poto te ti ele ka benga ngai be biaka na e bongo zo mona ngai zo betanga bakara boye pona nini
ngabitana beto ba 40 beto ba 40 abito ko tambwisa ngai amemanga bina banzela mpanze so kuna rai totambola kine totambola silete ninyo zabo il faut nous débrouiller ko fana na église permanent ko baluka sika moko bo eza malamu te il faut nous débrouiller bien aimé dans le Seigneur pona mutu satana alongolo pe mena nzambe akolela babiloko ibele akolela msu mbongo akolela msu elamba akolela msu wa téléphone o ya pesio mais maman ntango tokoma otambola ni matifani tomani kozonga na to nozonga na église il faut maman pasteur babima bama kine na ndako parce que non la kuna ndako na église te azi papa mouchoir chasse ni motila azi mbongo atina kati azo apesa ndako apesa na sima na boko mesa na sima wali boko tango ba kine na simatika na compter boy mbongo mbongo kabilika tina po na ebisa pe papa te on a ba combien ils avaient 10 000 francs ba 15 000 francs sur la bosanité na ebisa pe papa te le remonter et pourtant papa zana kati église bien aimé dans le Seigneur ezala nzela moko te okokoleka yango sans pourtant soki batombola mapeka batuna mapeka mokolo te ezala engagement papa na nga lobaka mayebo oyo mona musika mona batina mapeka oloba papa pata mayebo na eza ngai eza mayebo na te parce que so bakituna mapeka o mona mayebo na te so nga na zwi mayebo na pesa nga olena sala comme d'habitude na mesala ko sala na epa papa ta mongo yango rien nga papa na nzela pe retraite boy so na kiti retraite mongo oyo esunga na lia na zwi mongo na bomi na kati ok mongo na zo bomana eza mongo malamu te bien aimé eza bilo musu ba opesa biso et pas de comment ça na poto to biteki bata poto no so ba mabe ezala mutu musa otino na mbongo na poto na mutema malamu peut-être atelo fois mai ko sungama fois mai ko zwa boy to banda ko zwa yango mais un certain temps to moi ko koma kilokola moi likambo ya ko meka mpe ko somba minimo na biso ningi pe ko sala ke non papa mo ko mona ke non eza mabe ko kanga bana ba téléphone parce que biso moto mo isa papa il faut papa se soit téléphone papa ça qui pilote ça nini ya biso ba téléphone ba zo ba téléphone yango ok téléphone papa pesa na priorité wana yango ndoko msani ni komo minaso ko makamu to mo sona maman et on a to mo sona na abenga ngai o baby est-ce que Rachel atanga comme Rachel atanga atene na ndako à l'époque Rachel était enceinte et bon maman katani fumba na ndako on trouve na mona bina maman photo kutana maman photo sikuta maman to sona maman mais bon ça va problème mais bo sona maman to comme ko benga na là msu so na kati papa mana kati église mais ngana ko bimana kati église abenga baby yaka na ndako pasteur na mbangu na kati andaka pasteur ko to fane on ne fandika kuna mte afana kuna na no zo mama te ye ko to na bible n'est pas bimisi auto partager to bana partager les bon pas bimisi na photo amisa photo ya bandeko mona ta banzamba la pembe bandeko na tata témoignage bobi da ba code ba ta nzamba la pembe bebi tano mutu oyo est-ce que vous avez mutu l'esprit mabe na tan azale papat te am te esprit mabe te akoti amisi muso mo oni balo ba telemi oyo babite bana ba ba normal ça va pour mettre akoti to fandi papa to so c'est bon ça va ngo kena kena ngai azo 8000 francs a pesinga fita moto ki église na ki église le bino na tongo directement mwana ya papa ema autaki ndako azo est-ce que pour na prier Antoine on azo mo mkesi parce que blom sur le bela kanté na passage de kati wana tango amazo ya prière ema comme justement na entrer à venir sur église muto moto wana ayaki a toucher ka ema muke tango toucher ema kwei tango ema kwei mazangi na Rebecca tout mutu bazike mwana mena sante moza pemene batel mo wa malonga eza na ngote moto bazi bakangi moto ema azongo tango ema zongi binga pena ba ngelo te tango ema zongi malamo ema tonga na mukabwe mwana koto nyonso evimbeti awo tango vimba parce que ba ngoni ngo boye maman ba passe la no sambela asambela ba abimitonga bimba maman ba benga kana mingi te fonga na sa tu na zonga siko na zonga nengeni ngabita pour nos zones faut sur papa yo like maman délivrance ok maman délivrance ya like ils pour na bani baza ba sirène non bon clairement bani mbali ba sirène ban allemand bani mbali ba sirène ye mo européen azaki mo mo sa bana bande ko bala tablement pembe so ba retour na tout selemi na ndako et c'est que non tant on a ni témoignage na ki ndoki azela na ngoko miso apesa que ça nini aya na kisasa aboma ngai aboma mama na nga aboma Rachel pe aboma papa mama tsanga na Emma miso na laki ya munene yango wana donc ce qu'on a na kati église tango il faut le qu'on a focaliser bato ya baza focaliser au bossa musala na ye même dans le Seigneur aux ans de koleka na délivrance quelque chose à mato efongwama aux mato efongwama amo efongwami amo ekangami en tout faut faire tes attention luka mosena nzambe yebisai akanga mato wana libera ok na kati église na moment ya retraite matifani tozaki ba sœur belé oh ba sape ba sœur neto moni misusu ba uta baleka ba délivrance lokola ba ndeko na ngai ba sœur merveille lokola ba ndeko na ngoto kufa ba frère wana ba frère misusu azaki belé wana mopa abali mopa ko bimba to abimba zo papa konde no mo ka malamu te konde ta mo ngo no mo ka malamu te
ti eleki lobi na tongo tota ba e ma 20000 sous abani ko se focaliser na ba ndeko musu bazaki na kati église o ba lekete ba délivrance a centraliser ce que équipe na ye ce équipe ne tonga centraliser ngo azu mo équipe ne akena ngo ti na ndako ya pastor akotsango kuna tanga tsango kuna directement révélation bimakeno ndako za obeba même papa te mapa kipa makamla ma minimo rolanda mbanga tanango te aboti ka kana fandi wana ye moko sa nini akumaka tanda kuwana e o sala ba fandi ye ko mana butu na otanga ba komote ndeko zo na ngai ozala zona permanence ozala c'est à merveille c'est un ami faites attention le komela ngai komela ote tant no le bansi bo rolanda yango ezala très attention komela binote directement à focaliser l'esprit ozala na kati église to zo ba vieux na butu na mama wana aussi ba avion to okende sur la carte yanda ku ya pasteur donc to bandi ko to comme justement quand c'est frère bébé là pardon zo kimia zo vraiment ba benga kimia somba yango ataso ezate na micho defa zo yango pour solo bandi okende et perdre nga olobi ke mama wana po mama na Hollande pe hein oui azan Allemagne abani mibali ya basi voilà batinda ki aya kuboma yo mission yo nani ema nani pasteur bwe po bo sali nini po organiser nini bo aba membre famille na été elo monte po ya ozwa nini bino pe bo ozwa nini wana question ya liboso de deux frère bebio de jotika misana mabe tango lo bake bozwa ki avion bino nyos boke mission na ndaka pasteur olingolo bake permanence eza ya ko beba et que pasteur à sala musala qui toko te bino so bozala miko na misala mabe. Merci de répondre d'abord à la première question. Mission ezala ki bongo parce que le témoignage juste au sala du les jeunes à Boutou ba place mususu na sotaka na ozo non parce que nous temps ya analyser yango pendant la large nini na leki na bisa bana nzambe. Mission ezala ki pourquoi parce que makambo o tunga na lobeli makambo o tunga na lobaki na kati ya témoignage na ngai ndesi ko tamu ya landi ne ba délégué ba délégué pa nani pa muto la tsenga na photo papa na tsenga na photo ndesi ngina o mbali na ngai ngabite o mutoza mabe ngabite mutoza mabete azali ka mutu simple et on va o ngabite aba moko ba tout simple na ba photo na la so ti ba place to kendaki le journal pour téléphone pouvoir nini yo banda ko détecter que ba mabete yo za prophète te yo de amona nzambe ba kangoli ba bomi ba ré spirituel nyoso papa pardon yo anoka frère simple bakangolio déjà na pouvoir nini yo comment détecter photo muto azamili moabe to azamili o comme un prophète. Bon merci maman Tifana rolo bakino ezaki lokolo moi dans mon boya tant pena na tsiki makambo ko don ya komona na ya koyoka na zele nango ona tsikele nango mais si le plan ngo bikeno permanence ko maki beba le jour na yakana se ronini te permanence ya beba te na zaki lo mona mutem na se oklema mbebe ko matelo mona permanence te na se ronini mativena ko mero mo kunati mais ngai mtu na histoire bien bloqué ta permanence table de matière ou d'esprit au so que au monde yango les papes chakama mutu atima boko boye 3 personnes goto 2 personnes dans la mesa pour étaler batolia ils ont la permanence na monter chandelier molili l'église na kati église na kati permanence tout on lorsque maman ya kota communication na ngana na maman wana ils ont la carte église table de commandation na bibliothèque na kati permanence songela misala na permanence yango ma tango ka ba ko pesa ngadi mbongo ni wana so pesa mbongo parce que nazali na pouvoir de monnaie na pouvoir de monnaie sont même pas na ngai parce que pouvoir de monnaie no n'importe moi na faut ba nous likolo nous vibrer bu so no vibrer ça na moto so ko ti bona poche besoin misi be mbongo bimi parce que to so ba biloko na to salaki na mama pe arrêter to na bon na yeba ki na ngape susuté maman se comprendre comme maman se dit que non ba biloko tout ozela kati na e ba nisko ko zonga mato ina bandi ko yoka misu bandi ko mona e moto fandi bona kata mutema oka esprit et singa yo entrer ayesingo entrer so maman so comme une so kina na zali banda so kina na côté na église so na talika papa na le wache so tani na misu na pa bu m'appelle ça mtsapka maiko ke bataille tambono parce que bon maintenant belo moto est-ce que papa mona ngai puisque ko leka tango leki maman marisa mbe bino ya be photo ko tambola ngatu ko tambola o to ko pesa ko tambola bemina le sénégal la place musu beso bana nzamene lobaka za place wa kota te net on obetonga na code eza place oyo to kina hotel bloko na bisa bokoko
babilo so bokoko ba place ba tata yango to futa mbongo okena bana hotel sa bango ba maman na biso kala balata ba rafia bazalaka ba place wana ato mwana nzambe faut ça boké makasi passer ils ont rien mo za rayon satanique aux zakati wana so maman a tiré le pouvoir à ça ce qu'on dit donc a comme ça directement communication na ngane bondo so sani e bana sko boy so c'est non to go tambola to bimine na lokinga ate ngako bima boy te fona sona papa avec te tika ça papa non sona papa ayo zonga sona papa ni na zabe fona zonga allemand mais non moi zonga exacte papa bi faut porter la carte ya INRB pour na makamoteli ya ba Corée 19 no ba no sona ki ozi a oké kuna olakisi maintenant tom est-ce que papa MC papa ah pe mutu na poso tambwali awa aza pe na te mutu aza bien placé au tambwali awa ezaka frère Mike abenga Mike yaka na ya est-ce que oki na mama Sylvie na INRB kuna yo le sani olandeli ba makamwa tout ko za munga ngaboke ina tozi transport wa noki to mna nzela na kata taxi azuli boko na Lexi ngaibo taxi boko abanzi ko kwanza ngai awa aloko no mas ko sa bende ate na yole moto ana simna kaka to banoki to tina INRB to na ba photo tout ba photo tout eza pana na tous les photos to na INRB to kotipe tant to koti directement to ba le ki réception so zone obebi babi na pesa bango $30 ba $30 pesi bango aya zongo to zela examen kala minte aka sesi examen tant sesi examen sili mbala moko o bisanga no zela résultat to de fin mati papa mo abimi abi résultat bo zongo après 3 jours. Mais après 3 jours, on tombe journée, on tombe mardi. Mais ce mardi c'est un peu difficile parce que journée où on a dans un mobile dans nos salles. Ok, ça va problème mais até. Mais peut pas, na la zone to bimine. To bandi ko ah, yo ko tamo makolo, tamo bele boy nengeni. Ala taki pouf mona se alongoli, à côté de ça que papa bimisi atina makolo. Abani ko tamo. Nzelo to kene, est-ce que yo no za bwa mutu munene. Kala ko ma poto meza ba to ba soutenir bele. Pasteur Timothée zone la yo, ben miso to monde sala kana, ba futela ngombongo, ba bifi, yo nengeni fami. Ah, so on a fait oh. Mais moi comme maman j'ai dit ça non pas pas battre sous que moi côté moi je vais frapper mais nini ça sorti était car on vit pas permis boy ah c'est mais c'est sur le mer beaucoup maman na kata mutema na ngai la somme mutema moko ya kanda donc les kiwana to de faire une église mo comme si de le bimi to mana ozonga na muke boyo kandi bino so na permanence bo bima bo kendi pa ya papa bo pumbwe bo zo avion bo zu air nini to longaki à partir ba 1h du matin to longo 1h to bandi koya yo nana on est en huis clos maman Tiffany papier na bikeya te on est en huis clos on a faut papa na luba na pe ça la chino moi c'est mais fa bana zo ki avion tant on lobi to c'est que c'est ça ba pa igus admettons c'est ça ba biso na impermanence to so za na posa bat bakota makambo to témoigner mo na mais tant on che to c'est que faut loba ce merveille azana katitia pour la moni côté mon peu en tangi merveille non merveille na zo loba ya toli ya kada toli na kwa ki ya kwa bongo te matifani tonde conjugaison de to bon on a tout monde entre parenthèses to zo ba to bozui air ni bozo air France air nani na butu eloko pumbele ki pate Mastifani na butu même si likalunga nda kwa avion même si li papa omoni li papa za avion même si cantine na ndogo za avion même si kombo za avion même si dra oche okoko longolo na butu za avion même si maboko na makono za avion na butu za ngaka bongo c'est quand on se comme papa dans l'église papa dans l'église parce que retraite papa dans l'église biso do bimi tant to bani koya to mi justement na parce que venu moko ebimi na bouti na boulevard na mzuzo nzela kati bokati terrasse mo munene sala kana donc on a justement na terrasse on pas to atterrir directement kata parcelle koto papa ya zalaka to mo boule de feu mo yemba moko ale pa epandi biso tant epandi mutu azo na ndeni na ye mala bokuteke kuna to kuti mama na te to kuti to koti kutata tikano to ko atterrir quand to ko atterrir bon mais dans le Seigneur on a peut-être na butu ka avion mo boecha ils ont attend les amis intéressants bandoki donc dans nous autres ko atterrir directement le boule de feu wana et beti biso donc beti biso mbala moko ali bato baloki to panzel mutu azo na ndingi na ozong nena tongo maintenant papa susiko moi na ken hôpital ba salle d'examen de mais oh eloko mo ezate ne m'a pas besoin de l'église tu es en l'église le bien c'est papa non maman albi na ngai comme maman elle lettre S elle m'a fona kende kotika e kuna azo ba résultat comme marion to bimine papa to keti na ine ba pesi ba résultat to bandi ko to no abed na le mfona ko place mo boy to côte na comprendre pe le rosel ngai te
to monsieur Mbale to chambre to continue hôtel. Frère Baby, comment on comprend parce que vous commettez une connexion spirituellement. Là vous avez des décisions au Pumbwe. Vous avez des décisions au Sala beaucoup de temps. Faut comprendre l'eau de Jésus au Sala parce que comme il y a une connexion, il y a Misala Mabé Botami. Au Sali déjà bas temple. Il faut comprendre déjà et l'eau au Sala vous comprenez. Matifani. Tant que nous avons ça de la temple là. Esprit au ezalaki akala n'esprit wana donc ko peser l'esprit non peser kala donc na no ko so peser yango donc mutu mo donc même ce événement mo ko kanga misubwe pour le faire événement mo salimi mais au là bien na ça focaliser l'esprit de déranger place wana na no bon tout mo so na yena ebisi tellement mo le kebe c'est ko banga te wana lo monter salimati mais ko maîtriser l'esprit na toi na no ebate mingi l'esprit o mingi zai pa na ye même so no mo na boy mais so na me ko peut identifier bon boy na no ebala ta na minute à mamana à l'état qui a pouvoir. Oui, à maman elle a le pouvoir. Tout ce qui est malin pour être à l'état le pouvoir passer à côté d'un état il y a Bonzambe en plus à utiliser ba voie moyen mon voisin à faire tomber la pause parce que am directement à comment contrôler ngai parce que à côté na makasi ngai contrôler ngai été au moins qu'il y a témoignage na bani devant ba tout c'est bon pesa mon pas na supérieur no na pesa ordre saleli so maman à côté na état wana na mwana na selo monte peut-être ngana bloqué le wana sala pa na biso kuna ba kasho ba ndoki o le kabinga na kango na kotu na kata kasho le quoi comme déjà supérieur na moment wana il ko sala exact même si il doit rester là qui temple il y a destruction na sala yango na zone bate na sala yango papa so maki biloko bataka na ba mie ba so musu wana asoma watiki yango na fani na kata permanence na fani ngai moko na ngai moko na kata permanence bien mais ezali comme pasi bolimbisa ngai penza tant na fani na permanence ngai moko na moni eloko na sei ya nini ya pentier ba mlango ba fula kana bo bana lokoti na sima liboko na sima ngamba kata permanence na sima liboko bo to sima bona tarami na compate mon ba esprit tele misingai to bali o sala yango na ebe na ngai tegelo nini ngana o sala na bika ngana o changa ku e bichacha na kati to na sala ba esini na so na fanso na kiti na fanega wana na no nixon na ba musu place musu na ta chandeli aw na zibuna na ta chandeli bas na tero cha chandeli ba to changa bo metem patu mo papa sa mo bo wo ba na ngwana na kiso nie bana no chanu no mo tia kula mwini nena zona kitala fana ta suna sebe na mo susu bokal mususu na zongo suna bokal mwini na no chanu pas esili bana bim tona bimi papa pa yana na tonga koti na permanence ba aya bimi tele permanence bino mo sakana ngai na msa makasi mais so zongo permanence mingi mo bino hotelinga na awa bokeba kusunga fana permanence ba baby sina neni nena bimi nena zonga bana na fani ti mamu mama singa baby umuntu wese kunanga bino teka bona bila kuno cheselte na kati lo mete wana na so na zongi siko na kati siko ya église ya permanence to so na ndisiko tala siko ya desi na sali directement l'esprit siko ba niko tali sa moni o telemi oyo tala oyo za mutu o mona o mati fano kita te o mona ngo abitela oyo za ba maboko na ye abitela mutamboso mutambala mutamsatu mutamsatu tala o mesa o chumulinga o ndo kompana ngo temo o nga sutu o nyombe na sali ba nena ba kiso te suku na be o nyombe na sali nda ati no bomo nasi na bomo bwe esimesi na ati kwa kesali monte so pasteur bisala o chandelier o kuna bwebu na bwa na bi problème ati nena bimi nena zo na fami to na fami neto bimaki ne wato ko mwana azo porte hotel asufiza zo l'hotel to ko fale biso mbala ka hotel to na ko mwana no simba sima ma tsela no simba matika bo mama nanga o te o selo mo te tika ada te simba te tina ya tele mbala mo to ati meska ati no wakala na mesa mo te lu ngana manini anu wa bdo simba no simba te o simba nga boete ne te ngana okina na okina mo ba bisa tele ma basna te na zipa ba to bimeto ko mitina victoire o melanine babitana o melana ngai 20 sale lo hotel hotel to sale lo ta simba simenga sale lo ko simba poko kelengi matifani sikoyo tant ko commencer na melana ngai vie nini j est-ce que mélange point te ko mélange te melaka bière bière o te melaka bière sale lo mote ngaba pa mettre pia bière ba pia bière ngaba mo melani o nga melana ngai j azwi ngaba beso mélange ngona mela bière te il faut mela masanga au moins on a la force les on mais maman sia makambo ngana omona c'est que yo muto sala ngo bendeni est-ce que te ngaite ngane kaka gina sunga ndeyo na longo na peso za passe oyo na peso via sika yo fana kana sima mama tsanga wana o fana kana sima papa Timothée gloire nzamba ko na likolo afinga papa Timothée alubebele ali mutuni na wana ayebele o mote kala bisayo se les anga tinana we mate ya nguya ilo ko ni wana
biko klenda bango tekala ngai na voyage na zonga ngai vana zonga yo fo sani o za pana so fani pana binote na ko sailo eloko moko te